Bonjour madame. Yo son actualité a dominé sur nomination bapesa qui premier ministre Ilunga Ilukamba bapesi déjà pour apanda konomé bapesi eza cash côté à FCC bango bazana 42 ministres et puis bino côté na bino ya cash bozana 22 au monde yango ndeni mais quand au monde ndeni ni bizali c'est normal puisque les alliés c'est plan constitutionnel on doit faire respecter la constitution donc aucun détail que biso tokozanga ko respecter la constitution il faut toto sa constitution puisque la constitution a dit que le premier ministre viendra d'une majorité parlementaire et puis nombre il y a des députés il y a que le ministère est comment répartir yango na qualité donc pour le moment bandeko bazala kimia ba mona déjà que makambo ezo salama ezali toujours jamais tokoki konimero ko salama contre le peuple congolais wana ezali souhait ya chef de l'état président Félix Tshisekedi Tshilombo alingi soko moni gouvernement omeli ezali par rapport ya profil par rapport à bilongi oyo ya kala wana te ya ba mende o malanga mende ambosholo te bilongi wana te donc ambosholo likambo wana mete donc il faut que changer c'est pour cela au moni comment masolo ezali ko omela mais pour le moment le kola biso tozali na 23 ministères bango bazali na nini 42 c'est tout à fait normal donc tokoki koboya te ke tolo bani mais sans compter ministère de la souveraineté ya biso wana ezali basimbaka te biloko ya papa baliaka te basimbaka ngo te donc bandeko bazala kimia eza ba débat te ke journal moko ekomaki au ministère tel bapesi boy wana eza ba polémique epola soyons calmes bokomona makambo ndenge ezokende toujours on a souhait le peuple d'abord pour makambo esimba ba petit basuma désordre wana binosko bozolo bake bango boza sûr que non de bazui yango ba osala bien boyeboy maintenant si ce peut que basali yango te parce que vous avez déjà assuré la population que non nyo surtout bozala kimia mbisi epoloka na moto mbisi ebandaka kopoloka na moto na moment oyo tozo pesa chance na président de la République yende garant de bon fonctionnement des institutions yenda yebindenge nini azo beta lisolo na ye yenda yebindenge nini azo kambamboka pour le moment le président a déjà dit oya kolinga to travailler na ye et alanda idéologie na ngai oya ko to sangai te akozala hors périmètre cellulaire donc bandeko bazalité ezalina bandeko mosusu baza ko raisonner oh ndenge zaboye facha ko trahir facha ko sala boye facha azali le nom de le peuple d'abord ministre moko ya kokota kozanga kotosa maloba fachi asubiri lokola nani lume ya wana oyo balongolaki donc bakolongola ye akende boloko donc soyons calmes soki gouvernement omeli ezali par rapport il y a souci, il y a le président de la République alingaki amone bilongi akalate pe alingi batu ya changement bato bazali na idée na ye yango moni sali bongo d'ailleurs basali annonce il y a modalité il y a gouvernement et dans 48 heures dans 48 heures vous allez sentir que gouvernement zobima poto fongole liboka to nyata boro to leka OK pour la gouvernement c'est bon maintenant pour la nomination à Alexis Thambwe Mwamba boyoka ki yango ndenge azaki élu voter azaki élu mais non bomona ki onde ni tango boyoka samwana tango bolanda ki yango abino na IDPS ça eleka ki ndenge mais biso to ba politicien biso to yebaki déjà que malgré cela mais tozaki na mutuna biso membre akashi na biso moko azaki kuna Sami Badibanga za mama la bino ya azali na bino mais yo za pressé yo zela oyokas donc mutu mususu alobaki ke mutu aloba na biso abike puis on a biso za Sami Badibanga c'est que ça a raison mais oui ça na raison te pona nini wana za joueur ya Fachi Sami Badibanga tozana ba sénateur moko te puisque tozana kati ya coalition nous devons tout partager moi pouvoir yango to bisi Joseph Kabila soko lingi to travailler nayo président de la République a ebisa Kabila te soko lingi fongola liboke soko fongola liboke te ngai nayo to ko sala orange liboka ngo za nini balongola nani Boshab bano ba voter Sami Badibanga oyebi ke kuna tona sénateur moko te mais comment Sami Badibanga abim premier vice-président donc ndenge za bongo tozi possession ya Sénat
ndenge tozi possession ya Assemblée nationale à travers Jean-Marc Kabunda Kabunda. Donc c'est que l'accord de Jézaki nango très bien. Mais c'est ça la politique. Yo ce que vous comprendre était Sambali bang aza yebi moko sénateur. C'est quoi bana ba voter. Abi premier vice-président ndengeni. Donc ezali kaka bandeko ya FCC par rapport à coaching ya Kabila Kabange. Abi c'est master pour na vendre à l'aise bo sala tout. Yango yo ki bo shaba longue na lobby à longue PPRD. Non, il faut talaka. Il faut comprendre que terrain, il faut travailler puisque présidence et la République, même avant Bangoba Banda, avant votre avant Naloba, pour votre information, l'ordonnance Oyo et Noma qui va mandataire public, soit disant moi na masiwana soki yo masoki nani wana, et si écoutez des gens vigueur, bande kwa bandi misala, alinga kinano oh nazo bela, boy, yemoko talaka, kirigwe. Voter à Pessi à signer puisque il y a une pression ngai na lobaki to ko sala marche pona mwana masiwana na marche autre ngi to sala pona mwana masiwana ko déboulonner et à comprendre que Thérèse Yamabe mais à lui déjà mécontentement entre lui et le chef de l'État puisque mboka bazoka mamepa Kabila Kabanga te kinga kati Kabila zolia na ba misili na ba biboro na mais na minute fachinda zo kamba mboka. Comment l'ordonnance présidentielle est nommée par mandataire public et nommée par Yozolinga au Kanganani, au Kangisanini, au Pesango, au Signeté, et quoi ta vigueur. Au Lingo la Sagete, Baye Bagman, a un portefeuille, il n'est pas au pesé. Mais c'est avant-hier, déjà, Marambo est côté en vigueur, Moussa les bandits. Toko Tasco dossier à Tambouamba Bimi, mais sur le plan administratif, on a Sénat. Montazali ko gérer c'est tout comme dans l'Assemblée nationale. Ezali Sami Badibang. Avant Bazo, puisque dans l'Assemblée nationale, avant loi et les cas, ba adopter, ba débattre, on a plénière, il faut jamais Kabunda signer. Vous comprenez? Donc, sur le plan administratif, Ezali Masole Zolega Kitoko Nelengi. Donc, tu dis possession, il y a Sénat, tu dis possession, il y a Assemblée nationale. Avant, nous sommes les Chombo. Jean-Marc le président Koto Masole Baby. Soit Sami Badibang, SMS, président Yebela, Koto Masole Baby. Nous avons des gens qui ont déboulonné. Donc, Toko Yeba Makamunyo, c'est Salama. Donc, na minute, il y a un chapeau biso et pas Fati Ezate. Il y a deux chambres, chambre haute et chambre basse. Tu y déjà que membre de biso bazakona. Donc, voilà comment Bandeko, oh, et l'autre, puisque Bino Bozaki pressé. Il dit, papa, Nani Bayati, Bayati Azali à Outikuna. Qui prouve que Bayati a Gulinga Salaka Makamunyo Safati. Puisque Bayati Bazali Bango Badia na Kingakati. Baye Bani bien. Hein? Yo, le petit papa, Bayati a combien Fati? Ah, papa, Tikabiso. Tu es Sami Badibanga, Salake dès le départ, à Salaka Mbeba, mais pour le moment, à Yemoga, ceux qui Sami Badibanga à côté de la politique, mon toit ça les a Fati. Sami Badibanga, Yebanga, ma politique était, Ayebanga Magamaka. Il y a un salaire à Bilo comme sous. Mais Fatia Tchaye a Memaï na Congo a pesa idéologie politique. Nous sommes Sami Badibanga. Azali Balinga ba nommé non, toi tu n'es pas informé. Il faut être calme ici puisque Yozali, oyebe makamana tena puisque que Sami Badibanga Balinga ba nommé na directeur de cabinet. Donc c'est que ça rend huis clos parce que Badibanga si aya office huis clos officiellement Badibanga Azali mutakashi. Ne lo connaît ça officiellement le bien Azali na azam mutu ya cash mais makambo salami ezala ki j'ai o tolinga puisque faut que tu mutu moko ya assurance o mutu ya confiance o ya kolinga ko pesa biso information na Sénat. Donc pour le moment masole zele ka kitoko ne lengi makambo ezako kende bien tozo zela kaka tant que gouvernement zobima pour total comment les ministres vont faire le travail ceux qui va respecter ceux qui va to citer et le wana bakobesa biso pas nord biso le peuple to déboulonner bango peut to banda ko marcher puisque opposition kofi na yosi bino charman kuna masole baby charman aboy ko kene na la moka atinde kaka bazaye ba eva bazaye mama ya eva empêchement ya le bien sans empêchement wapi memba sengi musala oh Jean-Pierre charman ya sengi bulo alibite awuti kutuko sala mariage na kala mingi te tala umene na boloko amena na boloko asali 10 ans awuti ko bala mwana akasai mwana kananga malandi wanshinga donc suka ya madame na yebise que masa sokolandi papa sokolandi makambo ya vérité des îles biso na orange même répéter madame kutunga ndengo yebisi boy tingana bisa ka pilote que avion zipan avion zipan
babenga chairman même omoni Fayulu abenga oh allo président allo même atuni allo wanani oh président yuza na numéro nanga te oh en tout cas awa ndenge toza boye pilote ayebisinga kete lipapo anene katani Elise ebokani ezosenga pièce ekouta Belgique. Président milikamwa manga sibo bon le bon magistrat que tokene nene master ngana na jet muna zana biya kufuta te si c'est comme ça natinda ka bino Eva bazaib siko Eva bazaib ndakuzala moka madame Eva bazaib ye azamoko role ya mibali role ya MLC non aza secrétaire soka ba pesa ka mutu poste soki ye moko azali andimi yango donc ndenge za wana il faut muzito azo posta ya la moka puisque mbemba zate memba tindi mutu comment mutu akondima bapesa eloko makasi wana eza donc eloko balinga batungisa ye po bazangisa bulo mbemba zomo na avenir ya kete soki facha beti 5 ans abakisi mususu 5 ans âge na yozala déjà avancé bana bakokola bana bakokola vaut mieux à récupérer temps. Bon, tu bete sous le solo ya bandeko ya Béret Rouge parce que bango ba bi dernièrement ba utolo ba dernièrement que kala mingi te ba la kai biso déjà ba la kai biso ba mikolo zo ya ba singa marche munene o ba singa na lobeli bango boye c'est moi ngayoka son soki bazami bale bakata bango ngenga babi mana balabala basala marche bazo sing marche ya vérité les de biso na bango tokosala bango bazo lungwa échanger biso peut-être le 10e tokotana na ata na 14e balapa empêcher bango ba sa marche pour bokabola libala bino so bo sa marche na po bino boyo kabola bo ça des hommes soki basali marche bakotuna marche yango eza ya tina nini bango ba bita marche na bango eza que séparation na bino na bango bokabwana mais wana ba ola pas bakotsa omani frevol bakotsa makolo bakolapa toko récupérer ba biloko ndenge ba tokofela ba combattant ndenge ba toma ba combattant des années donc tokolata yango soki to bien prince et puis pour la revanche poto sokola pe FCC na la moka nyonso yeke ndibisaka bikaoka donc on doit déboulonner toko sala bango bisala sala pe to bimi to bisi bango ketema se boko saki siko bozo bo précipiter ko kenda kabila na ba no malanga mais on va les chasser en bloc soki basali erreur d'abord kabila za étape wana ezate puisque soki biso moni biso soki toza boye tozolanda idéologie président comme président dimi que toza na coalition jamais kabila oyebi mutu abombi kabila na mboko c'est fachi soki président ko soli na ba noko kabila o bazao na ye libanda et puis abimi boye bakangia ke boloko donc président nda yebisi que te vanda à l'aise comme tu ngisate koto kabila yoki o mandat petit moko akomia eloko moko na WhatsApp alibite mandat d'arrêt tango kabila yoki yango ali président balimba kanganga président akomi ko kangisa alibite yusu otali ko douane bien te eza inde WhatsApp eza inde WhatsApp kabila bangi WhatsApp en tout cas Yokason merci vraiment mot de la fin mot de la fin ezali que ba congolais bo pèse confiance na président de la République Fachi alobi boye. Et si quand intérêt peuple les alités, moyen s'associer na batouane les alités. Alors le gouvernement, ce qui au gouvernement au melaki, les alliés par rapport, il y a temps, par rapport, il y a makambo alingi asala pour le peuple congolais. Les peuples d'abord eko kisama. Bientôt le gouvernement zobima. Le col va missi sorti à modalité, n'ayez pas peur. Bobangate et le gouvernement salama ils alliés na intérêt na bino. Bozala kimia kalamingite, bokoyoka son. Zobi ma pauvre petit basombande en désordre. Attendons voir comment ma soeur Zoleka président Salobi bon peut se chance bon tika ba makambo polémique le on a vu bino qui était avant gouvernement bi malamo ke kofi wapi Jean-Pierre Charman contrôle contrôle le but papa na ko kene makambo la mokate kuna memba komi ko benga pa nani Fayulu o vie o tiki bisa bonde nini alibite masa bino bo sala kaka na ko yoka bo benga na chombo akami ko benga ko sona téléphone mais Lubumbashi za pembeni awo pour comprendre que était la moka basala kiango na motema ya koyina Fachi et loko soko mone loko muto asala ngo par ya koyina mutu bayina ka yenda mataka donc bayina ki Fachi mais Fachi siko matina echelon moko ya liboma bazoye bateke babanda wapi basuka wapi katumbi kuna zolo contradiction à la moka Katumbi yemo azo soutenir opposition républicaine Mbemba libité opposition républicaine Fayulu vérité résine na Adolphe Mozito sikoy bostérité donc vaut mieux place toi ne pas passer Mozito donc ba congolais jamais boto sa miloko à la moka biso moko de peste to rôle mi balé
rôle ya opposition na rôle ya majorité parce que opposition ezate tango ba otu ya FCC balingi basala ba contraindre faci biso to bimana balabala poto déboulonner bango to betre bango hors périmètre cellulaire. Attendons donner la chance au chef de l'État azali prêt puisque l'objectif n'est ezali que ceux qui ont présents au tambola a koki ko pesa mutu nyonso confiance te. Tozana quoi ta coalition jamais présent ko pesa confiance, il faut yemo un ministre des Affaires étrangères, yemo ministre de la Défense, yemo nyonso ba ministre ba ministère au teng avant so kazu 48 to monique ba karaspasu ministère wana. Bazi ministère ce comme mon tazi ministère na kanga mwana fachinda pesi. Mais attends. Yagala ate mo vade bangote. Bitakwira. O koko nyangi koko suka. Bawana bilembo wana sa bilongo moko o ce comme on omeli président lingi ko yoka biloko anate. Oyebi pour votre information Mende azaki sanctionné na Sankuru pona nini? Mende qu'est-ce qu'il a fait na Sankuru? Bana Sankuru ba nyokwami des années de Mende ministre, Mende porte-parole, Mende. Toujours Mende la mère. Hambo sholo epunga Hadjes. Hein? Ok, merci. Au cas son numéro de téléphone. Mon numéro est Ali plus 243 97 047 45 58. Na yebike bandeko bazoli la pona likambo ya John Chibangu. Bon, président, azali président ya batunyonso, montunyonso ya camp emblématique. A président kotala kanaye. John Chibangu na yebike te bakosala tout ba libérer dossier na ye, bakolandela yango et puis azali libérer mais bandeko ngai na yebisi bino que le président azali président ya batunyonso, ya toute tendance confondue. Ezala opposition pesate nyonso zaka majorité na Congo tokomi lokolo na Uruguay soko senge élection OK makala bon bandeko bazala kimia guerre wana toyebi ke ezali na bato moko ezali ba étranger te ezali batu oyo bazali koluka ko troubler pour peuple congolais ezali balati bateni ya la police bazali ko sala camouflage mais le président va s'en charger bakoyoka kala mingi te comment est kozala pacifier donc donner la chance au chef de l'État c'est bientôt masole zo bonga makala mingi te bakoyoka ça kimia ya makasi président azali prêt pour le la kangaki roulage yao roulage azo sala tracasserie na nini na des bonhommes président kangaki yemo ayebaki te président président ayebaki te zayo papa yo yebaki ngezanga ite yo zokande pour sala bien il faut ngai na zala donc bakangaki par rapport ya comportement ya tracasserie azali ko sala bozala kimia bo pesa président chance este et kozala kala mingi te na kimia ya makasi puisque armement ya ba américain et kitawana suka manduki ya liboma ekozala ya makasi zala calme c'est gouvernement bimba ko pesa munition na banani puisque bateau une défense na tozana na bateau na assurance te il faut donner les choses na bateau ozana bango na assurance et puis ozana bango confiance donc to pesa président chance bozala kimia boko sepela kala mingi te soki sur gouvernement bimi ba congolais nyonso botika ba makambo polémique puisque la moke kofi FCC tozo bisa bayati azala na clair azali na côté nini poazo poste alo ba clair ke ngai na zamu to cash to na zamu to FCC puisque tozana composante des amis balé yo zoko makatikati po olo trouble to nini zala na position moko donc to besa présent chance bande ko nanganyo sobala na monde entier sans oublier maman Angèle na Virginie États-Unis d'Amérique ce que aux aliments zamba batela yo mère nangai talaka yo donc bande konyos ba diaspora nyos balanda monde entier na Benin na yebike eseka bazolanda boche base bochaka téléphone ngai pelaka moto likolo son donc ce bo fongoli na yebike bo sala réunion lelo eseka bozali bo fédération asire fongami na Benin donc nazo zela tobino du son zo betama tina ba chinois hiho hein esika ya président Sampaio esika bozali nzamba batela yo na ba chinois kuna na Chine esika bandeko nyonso balandaka ngai Sami Zimbale na Afrique du Sud Zimbale pétrolier nzamba batela yo mon frère à moi
ba congolais nyos balanda ngai soki na bandi kotanga donc talaka bino nazo beta talaka petit na ngai moko azali awa en tout cas mais Eli Luboya azali conseiller ya directeur non attendez ngai kotangela soki nalingi kosala banalize wana te nalingi biloko wana te je fais la politique nazana makambo mo wana moko tuna ngai tunanga kete santé ali de pesa zandenge nini non azokende mabe ne faut pas me demander à quoi qui se soit tunanga Jean-Marc tunanga Félix tunanga batumsus makambo wana nazana ngo besoin te nazana ngo besoin te je fais la politique nazana pona makambo ko sala musique te na sala musique te na sala musique te ou bien nazana lienge wana te nazana muto lienge te je fais la politique avec maîtrise na yebi de quoi je parle donner le temps ba congolais nyonso esika bozali nzamba batele bino mon numéro est plus 243 97 047 45 58 plus 243 97 047 45 58 et numéro ya WhatsApp soko bengi yoka son to solo lango allons et